Salut, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Mbote na balandi nyonso oyo ba landaka Irsil Botelwa TV. Alors lelo toyeli bino likambu nini ezoleka epa ya mama étoile à propos ya makambu ya matanga ya Miraesa. Alors touti komona Miraesa tika kibiso atila ki vraiment na kozongisa molimo na ye epa ya nkolo. Alors ngambu nini oyo balatisi mama étoile na biso, en tout cas tozoyeba yango awa chez Irsil Botelwa TV. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand vous êtes balano ya liboso, au tomber na chaîne nabiso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager l'émission nabiso et ko sala malamu ming ba j'aime pe ba partage nabino yangonde to lingaka et sala rabiso vraiment kitoko makasi. Alors merci ming na batu nyonso o balanda Irsil Botelwa TV, merci na batu nyonso oyo ba sabona, oyo ba komantaka, oyo ba emaka ba video na biso, surtout mingi merci na batu oyo vraiment bazalaka wana soki totie émission bayaka toujours wana pona ko support biso. Alors na lingi na pesa lisusu merci na bandeko oyo bazosala biso ba remarque, vraiment tolobara toujours ba remarque na bino nde esalaka po musala na biso e kende liboso, ba remarque na bino nde vraiment esalaka pour que to améliorer lisusu musala na biso. Alors merci beaucoup na bandeko oyo basali biso ba remarque, en tout cas ba oyo basali ba remarque na ba commentaire, ba oyo basali ba remarque na numéro na biso ya téléphone, eza na batu mingi ba komeli biso, eza pe na batu mingi basali ba remarque na ba commentaire. Vraiment merci beaucoup. Bwende ezalaka tolingara vraiment boye na place au finga oye ko sala remarque na likambu moko oyo o sepeli nangote ezalaka vraiment malamu mingi. En tout cas merci beaucoup. Nzamba lola apambola pe abate la bino. Merci bandeko nanga. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors, lelo toye na likambu ya mama na biso étoile. Mama étoile aza comédienne oyo. Toye bibiso nyonso ajuaka vraiment kitoko makasi. En tout cas, ye penza a incarnera barole na ye très kitoko. Alors, likambu nini oyo ezo leka mama étoile pona liwa ya Miraesa. Lelo batu bakomi ko crucifier ye, kolobake mama étoile ayebi liwa ya Miraesa. Mama étoile aza cause ya liwa ya Miraesa. Alors lelo na komeka un peu ko éclaircir bino mama étoile na Miraesa bazalaki ndenge nini, et en plus ndenge nini mama étoile alongwa ki Luanda po aya Kinshasa. Mama étoile bazalaki ba comédien, baza ba comédienne oyo bayebanaki na Miraesa à partir ya Congo. Po mama étoile abanda carrière na ye na Angola te, abandaka carrière na ye na Congo Kinshasa. Babanda ko jouer na Miraesa, babanda ko jouer po baza batu ya kala. Mama étoile aza mutu ya kala na théâtre, Miraesa pe aza mutu ya kala na théâtre. Alors ba mama étoile bayaki ko kenda Angola, bayeko kutana na Miraesa na Angola. Tangu mama étoile akutani na Miraesa na Angola, bazaki vraiment ko évoluer ensemble. Babanda ko tesala ba théâtre na bango, bazaki na bango pe na ko tourner na groupe ya Angola wana bazo tourner na bango très bien. Mama étoile na Miraesa bazaki ko solola très bien. Ayaki kokoma na moma moko boye bayaki ko bendana po bazaka abatu, bayaki ko bendana, il paraît que ba audio moko ebimaka Miraesa mutabimisaka ba audio wana basolaka yango na mama étoile. Miraesa zui ba audio wana tindela yango ba comédien musu na kisasa ba bebanaka na mama étoile pona bongo. Mama étoile amona ka Miraesa alinga sali réputation na ye na baninga, mama étoile asepelaka na ngote nde bayaka ko bebana mama étoile na Miraesa. Après kobeba na wana mama étoile avandaka na kana ye, Miraesa pe avandaka na kana ye. Alors ezana batu balobike mama étoile aza mobomi po mama étoile na mwasi o mobali ya Miraesa lingaki bazalaki ba camarade. Bandeko nanga histoire eza ndenge ni. Mama étoile ayebaki fi wana o Miraesa, fi wana o abandeko bimana mobala Miraesa. Mama étoile ayebaki ye epa ya Miraesa po fi wana pe azape comédien nene suki nene wana azape comédien. Azape comédienne. Allez, bazaki ko tourner bango nyonso ensemble. Parce que fi wana azaki pire ya mama na biso Miraesa.
azalaki vraiment ba pire na Miraesa. Alors Mama Étoile ayebi Miraesa po Miraesa azaki mutuna ya lelote azaki mutuna o ya kala monde tozara soki boza ba mi boyebani deja muninga nanga asilikaka ndenge ni face likambo oyebi deja ke muninga nanga oyo soki akomi na likambo boye en tout cas réaction na ezaka ndenge nini atombokaka ndenge nini eske likambo oyo azwaka ngo ndenge nini. Mama Étoile azaki muninga vraiment ya Miraesa ayebi Miraesa très bien ayebi Miraesa face à likambo ndenga silikaka ayebi Miraesa ndenge azwaka makambo kande to yebanaka. Eyo koma na tamoko boye mobali ya mama na biso Miraesa abandi ko pekisa Miraesa aza lisusu na batu te po ayebaki ke soki Miraesa azana batu comme ye azobima na camarade ya Miraesa batebele bayebaki yango. Alors soki Miraesa azaka ka entouré na batu bakoyebisa ngo Miraesa yango wana mobali ya Miraesa komaki ko pekisa siko Miraesa na ba camarade. Mama Étoile aye koyoka lisolo. Bo lelo boye bo crucifié Mama Étoile, lelo boye bo tomboke lika Mama Étoile, mais boye bite ke Mama Étoile ndenga zaboye, ezape na batu musu obazaki pe ba pire na Miraesa bayebaki na bompe likambo ngo me ba boyaki koyebisa ngo Miraesa. Sko Mama Étoile amemika ngambo po Mama Étoile ayaki koleka na émission moko boye alobi ke ayebaki likambo ngo makoka koyebisa Miraesa te po Miraesa atombokaka na ye. Sko boyebisa nga bandeko eloko ni elakisa ke soki Mama Étoile ayebisaki Miraesa nde Miraesa lingaka kufa te. Eloko nini elakisa po Miraesa akufi po bapesaki sango wana elie na motema esalie pasi. Et ça lié passe na ba tension ba malade ngo koma na ngo belebe na ba nyongo wa finka Miraesa zaka nango epesa ye déjà moi ba tension epesa déjà moi makambe belebele tango ba ye ba bakisele lisu ke muninga na yo propre o benga ami intime na yo abimana mobile na yo epesa ki lisu tension Miraesa kokaki ko vanda te doka ko asipota ki shock wana te sko yo no tuna soki sko Mama Étoile ayebisa ki Mama Étoile alingaka me malisu ngambute ke po ayebisi Miraesa nde Miraesa kufi. Lelo batu baye balobeli Mama Étoile, lelo batu baye bapesi Mama Étoile faute, Mama Étoile eza faute na yo, oyebaki likambo yebisaki muninga te. Miraesa azaki kana muninga moko Mama Étoile te. Na baninga nyonso o Miraesa azaki na bango. Lelo peut-être batu batombokeli Mama Étoile po Miraesa utaki kid na Mama Étoile. Mais mama na biso o asala théâtre Moindo. Est-ce que boye basu mama Moindo? Moindo pe ayebaki likambo oyo, Moindo pe azala proche na Miraesa. Moindo ayebaki likambo azaka pe proche na Miraesa. Sko Mama Étoile amemika ngambo po alekaki na émission alobaki yango batu lelo bafinge ndoki batu lelo balobi ke Mama Étoile nde ayaki koko yenda bomisi muninga yenda yebi liwa ya muninga po ayebaki mbanda ya muninga. Eza ba camarade mususu ata yebi ke mobali na bima na fi moko songolo alobango te po na opanza libala na bino. Alobango te po na opanza libala na bino et puis alobango te po lobi kuna abima songi et surtout soka yebi ke muninga na nga na fasa likambo azaka boye alinga kolobango te. Mais lelo batu balobeli Mama Étoile makasi. Mama Étoile ayaki koyeba likambo yango ke neneti soki neneti wana abimaka na mobali ya Miraesa. Oui, Mama Étoile ayebaki yango mais azaki na ba réserve na ye. Aboyaki koyebisa Miraesa po ayebi Miraesa ndenga tombokaka amoni na ke koyebisa likambo o msusu yo tombokelanga ayo lobananga po yo zana mobali te ayo lobananga ba makambo ebele nde mama na biso pe Étoile amelaki na yango. Azane pe na Miraesa bazana bango pe ka bien mais ameli na ye likambo wana aboyaki na ye koyebisa Miraesa. Malgré bakomaka na bango pe distance Miraesa mobali na pekisaka ye na batu nyonso bakimaka na bango Miraesa po mobali na ye apekisaki ye na batu Miraesa tikalaka ye moko. Azalaki na batu na ba connaissance mais azalaki komi pesa lisute ndenge ezalaki avant. Ndenge zalaki avant bakute na tournage ba sololi ba partager sengela ba partager akome komi pesa lisute po mobali na ye déjà apekisaki ye. Ale ti mama Miraesa muto ye koyebisa ye ba informer ye soki ba informer likambo ezapo mwasi o mobali ya Miraesa lingaki akome kotiaki songi na libala baninga kosala lokwa koteka muninga kopanza muninga.
alinde muninga wana peki koteka diske koto opa ya mama na biso Miraesa le Miraesa tango yoki yango po eza batu musu ba supporta basango mususu mezaka na batu musu ba supporta te mutu nyonso te azaka na motema ya makasi ya kobomba likambo ya ko supporter choc eza batu musu bayoka batu musu bakufa na ba appel azuka appel mo ba benge ba PC sango mo bo directement sa crise akufi eza pe na batu mususu ayoki sango moko boye epesi ye AVC eza pe na batu mususu ayoki sango ekotie directement na motema epesi ye palpitation. Alors mutu na mutaza na ndenge na ye azwelaka choc ya likambo surtout na bato bazalaka ke a déjà mutu mona a na ba problème à tension okoyo opesi sango moko brisque te tension ko mata ye makasi pe akufi. Miraesa sango bapesaki ye epesaki ye déjà bien te epesaka ye déjà passe et donc et chokaka ye makasi po andimaka te ke camarade na ye o aza camarade proche akoko bima na mobali na ye ayebaki yango te. Mais lelo mama étoile a eu problème lelo bato bakomi koloba o mama étoile aza cause ya liwa siko toloba lokwa mama étoile aza cause ya liwa Miraesa lokwa na ndenge nini poka mama étoile ayebaki ke mobala Miraesa azaka na makangu poka mama étoile ayebaki ke mobala Miraesa bimaka na mwasi mususu o aza camarade Miraesa yango wana bolobaki mama étoile aza cause ya liwa Miraesa. Mama étoile akita Kisasa kala vraiment mama étoile akita Kisasa ya na ye Kisasa ko jouer ba théâtre na ye kala ba continuera ba carrière na bango na Angola tango balongwaka kini bakendaka Angola ba continuera ba carrière na bango mais bazaka lisu kotalema te ndenge babanda otalema tango bazaka na Kisasa tango bazaka na Kisasa babanda vraiment kotalema makasi. En tout cas, ba théâtre na biso ezaki vraiment ba théâtre na biso kuna Kisasa boyebi déjà que bato belé batala ngo makasi mingi bato bazana ba poto mingi batuka o ba pays étranger nde batala ka vraiment ba théâtre na donc sur 100% ya bato batala ba théâtre to ko 80% eza bato ba bimali banda mboka nde batala ka vraiment ba théâtre na biso o elekara na ba YouTube nde balandela pena premier épisode deuxième épisode ti pe na suka. Siko mama étoile na mama na biso Miraesa babanda ko leka na bango ba oleka na bango na ba chaîne Angola wana bazosala na ba théâtre na bango na YouTube mais ezaki vraiment n'impartité lokola ndenge ya biso ya kini ezaka n'impact. Alors mama étoile Belleville kandi ya komona ke mama étoile azana ana carrière moko munene mama étoile aza star moko munene ke soka bengi mama étoile ya ko s'installer na kini en tout cas alekaka na Belleville TV et ça malamu akoganye mutu moko malamu na groupe na ye. Ndeto yaki komona mama na biso Belleville kandi ayaki kobengisa mama na biso étoile na kini mama étoile ayaki mama Belleville tanga bengaka mama étoile abengaka pe lisusu Miraesa ko benga ya Belleville abenga Miraesa aboyaka yango bomonaka Miraesa alekaka na émission ya Lekechu pour kalobake bozo benga ngai bobombeli ngani bobombeli nga ba poison bozo benga nga po empoisonner ngai na koya kini te nga na lobisaka Belleville te nga na lobisaka sila te wana mama na biso Miraesa ye moko alobaki ngo na munoko na ye. Siko étoile atalaki ke depuis pa kenda Angola nini succès na ye ekundama semi azonga na ye Kisasa aya na ye ko s'installer na Kisasa azonga na ye aozala bien nde tomonaka mama na biso étoile azonga katang mama étoile azongi Kisasa aya ka oleka liboso tournage ya liboso o aleka pa Belleville TV alekaka na Belleville nde til lelo mama étoile en tout cas atikala kuna na Belleville TV tozomona ye tomonaka azanga quand même pas tomona ndenga za ko incarner tozomona comment mama étoile azongi donc mama étoile alamuka lisusu omoni ke na boto mama étoile azaki nango tanga zaki na Angola na boto mama étoile azongi tanga zongi na kini omona ke eza différent. Na critiquer batangola te na lobi mabe pona batangola te mais ezaka ke azongeli lisu sourire ya musala na ye azongeli lisu kolia na mbongo mutoki ya musala na ye ya théâtre sourire wana
nde epesa ye mwa esengo moko bomoni ke ebimisaka na beauté epesa ye lisusu esengo ya makasi. Mama na biso Miraesa aboyaka tango babengaka mama étoile. Atikalaka na ye abandaka na ye pe ko évoluer, azo évoluer na ba théâtre na ye ka ya Angola azo sala na ye, azo pe ko évoluer na musala na ye azaki na ye ko kende bien. Alors tango ye kozwa sango wana ya libala ya camarade na ye bimaka na mobile na ye eza sango moko e affectaki ye trop na motema. Pourquoi? Mama na biso Miraesa akutana deja na choc ya makamba mibali. Azaka deja na choc moko akutanaka nango série adefaka mbongo na finka. Azaka na banyongo Afrika ebele azwaka mbongo moko na finka pour que s'en sortir nango. Ale tanga azwaka mbongo wana ayaka kozwa mobali moko bo ayako sele prédote. Wana toyoka kapena bien explication ya Gabi na série zaki clair. Na likambo oyo mama na biso Miraesa ayaka kozwa mobali moko mobali wana ayaka ko prédoter ye asali ye prédote famille emeli masanga ba comédien pe ba ye na prédote ba bini ba meli masanga baselaka ye présentation na mobali wana. Alors mobali wana nde ayaka ko escroquer ye mbongo wana nyonso oye adefaka fala bandu bandu baluka po kazong c'est la finka nde bayaka ko escroquer ye ebela mbongo wana. So comme fin kezaki ko lukisa mama na biso Miraesa nde mama Miraesa ayaki ko kendi na ye Angola. Nasi na expliquer bino na émission na nga oyo ute koleka ke Miraesa eloko mote bande ko boya ke wa kitakini po batele poison biso toyebi ke mama Miraesa boya ki ko kitakini po azaki na banyonga finka kande zaka ke banyongo wana eumeli finka talaka pourcentage zo mata mois par mois parce que ce ka lobika kitakin bokanga ye yango to mona ki mama na biso avanda ki na Angola mais azaki na vie ya mabete azaki na vie na pe ya bien vie na bande ko leka nango bi bande ko teka na ye na wenze azoteka ba malewa na azoteka ba tombola na azalaka na ye bien. Malgré azaki na ye na passe na motema ba tension e bandaka e kala mais azaki na ye bien. Aye kozo choc makasi oye ko mema ye na liwa ezaka koyoka camarade na ye abimaka na mobile na ye camarade oye andimaka teke un jour akopesa ye pasi. Andimaka te. Dezaka lokwa XL Botelo TV ndenga zaka na madame Katumbi donc Percy Katumbi de mon cœur. Après oyo kalika moko boye na camarade na oyo ya motema oyo ka pasi makasi. Oyo ka vraiment pasi yangwana epesa ki mama na biso Miraesa pasi sko mama étoile na likambo oyo aza vraiment na problème wapi bande ko boko melanga na ba commentaire boye bisanga problème na ye iza wapi pona kaka aboya ki ko signaler Miraesa ke mobile na yo abimaka na camarade na yo yango nde batu balobeli ye yango nde mama étoile lelo abimi ndoki yango nde mama étoile lelo abima be bande ko toye barape ko loba toye barape ko différencier likambo. Batu balobeli mama étoile mabe mama étoile finga mbina internet makasi pona ka ayebaki ke mobali ya Miraesa abimaka na camarade ya Miraesa. Tolela ka Miraesa na kimia kande tomona asuki comédien na biso akufi makambe bimaka toujours. Makambo otomona na matanga Miraesa eza nango likambo ebimi eza esikate poto ebi deja ke comédien nyonso akufa eza comédienne eza comédien boyoka ka makambo ebimaka ebele oyoka ka o asala ki boye o mwana na ya leka ki boye o mobali na ya sala ki makambo ebimaka kaka. Alors o est important eza tolela ka Miraesa na kimia tolela ye vraiment na kimia nyonso esi akei tokozongisa ye lisusu na invité tokozongisa ye lisusu na pe mate tokozongisa ye pe lisusu na vite. Alors ndenge esi akei molimo na ye epema na kimia tolela na bao bazolela tosepela na bao bazosepela kaka ndenge Bible lobi. Alors tozana tante ya koya kobanda koya kofinga mama na biso étoile kobanda koya kolobela mama na biso étoile en tout cas ezopesa malamu mingi te to concentrer tozana matanga to concentrer jusqu'à ce que tokunda mama na biso nyoso o etikali ezaka ba futilité oyo ekoleka nango. Alors merci beaucoup na batu nyoso o balanda XL Botelo TV en tout cas merci na bino nzamba lola a pambola pe
abatela bino wana topesi merci na bandeko nyonso o bapesaka biso ba conseil na bandeko nyonso o basalaka biso ba remarque et puis na bandeko nyonso o basabonaka pe ba emaka ba vidéo na biso. En tout cas merci beaucoup, nzambe apambola bino. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, kande toloba ko s'abonner, commenter ou liker ou partager l'émission na biso ekosala kitoko mingi. Bisous, bye.